Sali balandi nyonso tu ya émission kombola kombola bopeto nzamba pambola bino nzamba sa bino susu babolamu ebele bino bato ozwi susu libaku ya kokota na kati ya chaîne na bino ya kombola kombola bopeto mpona kolanda mama na bino sœur na bino ndeko na bino leki na bino ya na bino donc mama na bino parce que naza mama ya bana. Donc nzamba pambola bino vraiment pona libaku kitoko oyo bozwi ya kokota na kati ya chaîne na biso ya kombola kombola bopeto na tina na koyoka makambo nini oyo tolingi kosolola. Nzamba pambola bino vraiment bopambolama kimia na nzambe mokonzi na biso ezala likolo na bino likolo na mabota na bino. Ngai wa bino mama kombola kombola bopeto na yesu kaka lokola momesano kaka ndenge tosololaka na yesu kaka lokola momesano poto koka kosolola na mwangonga moko ya mukie. Ya solo nangaki juste kaka na meka un peu ko réveiller conscience na biso batu po toza air moko to yebaka te ke tozalaka composé na corps âme esprit. Alors na kati corps âme esprit wana na kati na composition wana tozali tozaka na besoin ya ko nourrir yango tozaka na besoin ya ko lesa yango po ekoka kozala na bonne santé. Parce que eza loi ya nature esalema ndenge wana ke nzoto esengele liaka pona ekoka kozala en forme. Donc pareil ndenge nzoto elingaka kolia eza pe lolenge moko pe molimo pe elingaka kolia. Yango wana omona na kati na maloba na nzambe nzambe ayebisi biso alobi ke l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc nzamba ke ina kotalisa biso ya komema biso na niveau ya ko faire comprendre biso ke mutu akobika kaka na biloko ya kolia te o tokoyi kopesa exemple tokoyi loba bakwanga bafufu makemba loso lituma. Donc mutu akobika kaka na biloko wana te mais bible ezoyebisa biso ke mutu akobika pe na maloba na nzambe. Sikoyo soki totali est-ce que maloba na nzambe eyaka pona kolesa nzoto na biso? Non, maloba na nzambe eyaka nde pona koleisa milimo na biso. Donc ndenge nzoto na biso ndenge ezalaka wana ndenge ezalaka na besoin ke elia ndenge ezalaka na besoin ke non po ezala na bonne santé po ezala makasi esengele lia. Donc c'est pareil aussi à notre esprit. Donc ezalo lenge moko pe na molimo na biso ezalaka na besoin elia ndenge ka to melisaka nzoto na biso mai ndenge to leisaka yango ndenge to zwaka soin nango ezalo lenge moko pe na molimo na biso pe esenge to salaka pe musala wana ya ko leisa molimo na biso malamu ya ko bongisa milimo na biso ke milimo na biso ezala propre ya ko entretenir yango ya ko melisa yango ya ko sala vraiment ke yango pe ezala na forme ya kitoko. Parce que étant donné que milimo na biso lokola mona na kate nzoto nde toza komona tozaka mingi na tendance ka ya kobongisa nde nzoto ya koleisa nzoto ya ko prendre vraiment soin ya nzoto to se pulmonaka vraiment mingi pona nzoto. La raison pour laquelle omonaka ke non soki mutu mikolo wana akondi omona ke non aoluka abana ko veiller peut-être na kolia na ye abana kolia ka moi mingi peut-être soki neta négliger kilikamba kolia akoma kolia vraiment régulièrement na tongo na midi na ba après-midi na butu ndenge abiso na felam dezalaka 5 fois omona mutu akomi pena ko respecter eleli wana pona nini parce que amoni ke akondi. Et puis eza pe sur na facilité makasi na ndenge nini ke mutalibanda ko ekipe ko tala yo akotala yo pa bisabi na moni mikolo za okonda na moni mikolo za penda ya odiminuer omona mutanga ko kandenge wana et ça les passe ça les bien te alors omona koluka apanda penda ko landela mususu ko tomona ko timo ba kirpe ta mususu mo ba poto apokwa nyonso wana po anini po asa na besoin ke ravitailler santé na ye ana posa ke nsoto na ye ezonga en forme. Et ça c'est qu'on ndenge moko pe na molimo na biso lokola batu ba monaka te molimo na biso lokola eza nango toujours caché à l'intérieur et monanaka te sikoyo batu bazaka na tendance mingi ya ko négliger molimo omona mutu akosala na epe toute la journée alesi molimo na ete lobi pe ekomi pe alesi molimo na ete esalita musu pe une semaine molimo na ye elete esolala ka nzala na nzala voire même mususu ko te beta rappeler ba un mois
bamosusu mpe bainane. Donc molimo na ye ekoma mpenza donc na kwashe corps, molimo mpenza ese ebela, molimo mpenza donc ekoma nango mpenza oyo kaka mpenza faible, parce que makasi eyaka ntango moto aliaka. Ozomona makasi force eyaka ntango moto aolia, ntango moto azolia nde okomona ke non makasi ekoya. Mais soki moto azolia te, force esalaka nini? Force esilaka, eza nde kandi nzoto na biso ezalaka. Omona mikolo wana soki ozolia te, ndenge ezalaka o peut-être osali ba jeûne, par exemple ya jeûne omati ta mosusu 3 jours, 3 jours ke na ngomba ke okolia te, omela te, nyonso anaka po priaka. Mais au sentir que nzoto akoma faible, nzoto penza akoma faible, donc on s'assoit sur la capacité te ya ko répondre na makambo nyonso tuti, on s'assoit na facilité te ya ko répondre na makambo nyonso oko ebise na minute anda kima, donc akokane okima lisusu te, donc makambo susu omona tam susu o ezaki na facilité ko sala e kokasu ko sala te. Pourquoi? Parce que elle était eza nourrité, donc ba négligent ngo pendant tam sous 3 jours. Et bon suko a combien plus fort na molimo na biso. Et ça pendenge mo nde to koma ka na molimo pe koma ka faible. Tango ezalaka ke zoliate, tango eza entretenité, tango eza bien suivi te. Au mona pe ke molimo pe a koma faible. Donc akokasu ko répondre na makambo nyonso tuti. Donc akokasu ko répondre te, donc makambo susu ko koma ye penza pasi po a répondre. Ozomona yango ozomona ke Nzambe aza ko exhorter biso, bana Nzambe aza ko exhorter biso alobi ke l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc kolinga te kaka ke vi na yo ezala kaka englobe kaka na kati na lipate. Vi na yo ezala kaka englobe te kaka na nourriture physique te, mais vi na yo ezala englobe na nourriture spirituelle et physique. Donc il faut nyonso mibale wana ekenda de pair. Donc il faut lesa nyonso mibale wana. Donc tango ozo lesa nzoto na yo, lesa pe molimo na yo. Ozo lesa nzoto na yo, lesa pe molimo na yo. Eza des choses très très importantes vraiment bandi. Donc ozo comprendre. Et ça peut être des choses où eza très important. Yango il faut to yeba penza na kozongo vraiment en cœur, kozongo penda au sérieux que milimo na biso ezaka na besoin ko lia, to luka ko nourrir ango, to luka vraiment ko s'occuper nango, to luka vraiment ko entretenir ango et kozala penza bien makasi. Et ezala penza bien makasi tant que ko nourrir milimo na biso. Tant que tozo soin milimo na biso et kozala vraiment malamu mingi.